Luka kimia na moto nyonso petola mali bosala nzambe nakoyebisa yo lelo tribunal bato mo basala ki fête basala ki fête mais na fête wana mutu nango faut balia mutu à Patrice. Mais fois Patrice sincèrement je l'aime beaucoup nazo pe ça se passe dans mon tema. Mais peut-être que pour na mbongo baleba bomelanga mbongo ngo chef de l'état pesinga ezawa bilembo ya misala nzambe ezali susute et bon te revoir. Ah nzambe merci na yebi ba ennemi ya vie nanga ifona kima bango musika bato be bosala nzambe pona bokonzi na likolo te bato sala nzambe pour les intérêts. C'est que nous avons constaté depuis 2017 mandat ya président actuel et c'est Silandeko Patrice Ngoi Musoko. Papa mandat na ye mandat c'est si là naza susu na un mot à dire te na AMCC na tikeli bango yango bazala libre oui na ticket na démissionner na ticket AMCC ça na présenté ba AMCC ça na présenté toujours on a bientôt la trop ba les kanisasika plus de 10 ans toujours la situation na misu ndezo kende ah cette fois-ci tu bin notre kotika mon to boteja boité ah nzambe merci na yebi ba ennemi ya vie nanga ifona kima bango musika kama repartir ça zaka na bomoi parfois bolende moto amwana na bino AMCC na likamu ya AMCC oyo eza na ngaka normal batu ba se révolter parce que en fait et comme lokola eloko ya batu moko boye wana mona ki eza soso AMCC te me ba eza ki attaque moko personnel. Est-ce que 4-4 na bango eza na muta bota mwana na age nanga po ba ke no loba na télé ne te ba lobela mwana na bango kema so landanga azonga frère Patrice Soto yebaki azonga frère Patrice Soto yebaki mbo tokutani na ndeko prendra parole pona ko tuna biso tozolinga tosolana bango AMCC en qualité de quoi, en qualité de qui? Ça un peu énervé. Nga nazo kama na yebaka eboyeta apesa kinga yango na makasi malgré moi na ndimaki loboko nzambe tambwisi ngati na niveau na komisi AMCC lelo. Et je suis content. Et puis AMCC Sangolelo, quel est l'impact de l'AMCC? Quel est l'impact de l'association des musiciens chrétiens du Congo? Luka kimia na moto nyonso petola mali bosala nzambe nakoyebisa yo lelo pete yango mutu ya nani ya Patrice. Oh bosali fête kaka réunion po boboma Patrice en public nali kambo yebite bobomi mwana na bino moko ngaite oh mumba ya pe asonama bonga kufa te donne-moi la force d'avancer, jamais reculer, force d'aller, jamais retourner, donne-moi la force d'avancer, jamais reculer, force Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Merci Balandia. Nouvelle tendance, merci na confiance au Pesarabiso encore une fois chez vous. Rendez-vous na Kitata. Nazu m'appelle trop, Batwa Bengai, Rondekita, Boni Makambwele kana AMCC, Ozolo Bate, Pona Nini. Tous on a besoin de vérité ou expliquer Biso vraiment clair parce que ceux qui ont expliqué Biso, en tout cas, nous tous comprendre la situation de Nini Ezali, Nini Uti Koleka.
bandeko na ngai eza pasi na basali ya nzambe d'une manière générale parce que na ebité so eza kokola parce que makambo bonzambe o to bandaki yango avant to bandaki vraiment na jeunesse dans autant ba groupe de prière et bandaki et maintenant to komi kokoma na suka alors suka yango bato yango bakoli to ebité kokola pe muso se bougera pe mutu par rapport à âge tu éviter sur les âges nem te komi ko déranger bango topé et logo ne komi ko déranger bango AMCC et côté des ordres AMCC buzoba séparation ainsi de suite mais na kosenga no bandeko bolanda image oyo et salinga passe na motema parce que na moni ba pionnier ya musique na biso batu oyo ba yembeli biso musique ya nzambe bato za na confiance na bango et le lot moni ba côté en conflit na frère Patrice au biso tout obeli mo santu parce que frère Patrice qui mo santu na ye mutako douter na ngote par rapport ya comportement ndenga afficher ndenga zalaka mais les autres comme kokota na ba doute ya makambo ya frère Patrice tozolanda ndeko moko oya koloba makambo selon ye par rapport ya frère Patrice après to kotis ko na ba musicien chrétien bango moko ya AMCC makambo bango ba lobby par rapport ba mandat ya frère Patrice après sikoyo tokozwa frère Patrice yemoko parce que frère Patrice a démissionné na tongo ya lelo mais biloko frère Patrice alobi yango ce que ça li ba élément ya analyse na biso tout ça là parce que toti ko vivre makambo ya Dodo Kamba na ba père ba mukuna ba Albert Kankenza ba bundi na kati ya lingoma na bango ya église des réveils au Congo et enfin Dodo Kamba a démissionné et ça li passi Dodo Kamba le baki ko démissionner ta ko laksa bango soki azanani parce que trop c'est trop basaka on a soni kafuta atika ki bango mena ya ko laksa bango mais à la fin de compte Dodo Kamba peut a jeté l'éponge to la image oyo frère Max azolo ba pona frère Patrice après to landi ba mission chrétien bango moko nde ba ko ba pona frère Patrice après ce que to reçoit frère Patrice sikoyo ndenge nini akoloba ndenge elo on est tindi a démissionner. Mais frère Patrice, sincèrement, je l'aime beaucoup. Mais je ça se passe dans mon thème. Comment ça? Ça se passe dans mon thème. Azali moto yo, je l'aime beaucoup. A Pamboli biso trop na banzembo na ye. C'est parmi ba bato to zwa ki lokola ba modèle na mboko. Mais ça se passe dans mon thème. So landanga. Azonga frère Patrice soto yebaki. A changer. O alilisa biso na banzembo. Azonga frère Patrice soto yebaki. O alilisa biso banzembo. Président AMCC. Papa, mandat na ye, mandat ceci là. Mais tingami alingi ko tingama nezani. Il a que il y a quelque chose. Il a qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts. Batebe bon sala nzambe pona bokonzi na likolote. Bato sala nzambe pour les intérêts. Frère Patrice, avant da sala metanoia. Avanda asala metanoia. Avanda sala metanoia. Nous l'aimons beaucoup. Mais aoule comme le lisaba na nzambe. Bato comment profiter na ba statut social na bango. Na ba rang na bango. Na position mo bonzamba tieye pour na ko nyoko la baninga. Même ces musiciens balilaka. Bano ba compagnie mbula na mbula balilaka. Bazole la po non? Baolela. Frère azan libéralité te. Ye mingi faut repé ça. Loba on a lingala. Ye penda libéralité na lingala. Libéralité na bien libéralité. Akabarate. Na libéralité pende za limingi. OK. AMCC papa. Le lot ce qui ferait Patrice à Longwe. Non vraiment zo mérite za place. Non mais ma mission chrétien basé belé et puis frère Patrice qu'on se le dise. Nga nazo kamona ba kai boyeta. Pourquoi zo ti mandé ceci là? Allez, mandé ceci là. Ah, ça fait combien de mandats? Il y a ça, on dirait, c'est quoi? Hein? Donc, faut, obéquer, on a des affaires Patrice on a barata. Mandé ceci là. Et puis, MC Sangolelo, quel est l'impact de l'AMCC? Quel est l'impact de l'association des musiciens chrétiens du Congo? Quel est son impact, Lelo? Oh, mon bain, son âme, bon, on va couper. Donc Patrice Abomi AMCC. Frère Patrice Abomi AMCC et comme association à Jésus coopérant. Association moko ya d'association à Jésus coopérant quoi.
neti mikolo eza bitumba eza na baozela babenga bango bosala nzembo mpona Goma wana komona bato babimi epe ata mbongo yango ebimi kokabolani ozala nango mpe kaka na sembo te kokabolani ozala na sembo te ozomwa eloko esala pasi na motema ezake nzambe asunga biso mbongo eza bien mais tokomi koleka mbongo koleka Yesu tolingi bajipe koleka Yesu tolingi baintérêt na biso d'abord baintérêt na biso. J'espère que ce otali au monde tozali awana nga benga bango bambiaka c'est-à-dire c'est bango nde baposa ba base ya musique chrétienne parce que nous avons constaté depuis 2017 mandat ya président actuel et c'est Sila Ndeko Patrice Ngoi Moussoko mandat na ese là depuis 2017 association comme le kola ya moto alors que association, c'est-à-dire quelque chose qui réunit beaucoup de gens. Il y a des cofondateurs, il y a aussi ceux-là au Bazalab depuis Alléluia, tout comme ça y est sur Massi. Plus de 10 ans, tout ça l'association a bien mis sous des okende. Alors cette fois-ci, tout le monde a mon togo déjà boité. L'AMCC a présenté, l'AMCC a présenté, tout ça on a bientôt le tour de Kansasika. Teyaki epai na Yesu po tobi kaka kembo na yao kembo mais ceux qui tomoni ete misala ya nzambe bilembo ya misala ya nzambe ezali susute et bongi to revoir tozo pour l'événement moko te ya AMCC tozo vivre formation moko te ya AMCC siko tolo baboni moi je vois pas ponanga mutu songolo pakala na tête AMCC na muchango kati atasali 45 ans mais soki ngai musicien na on se retrouver soit dans la formation soit dans la connaissance soit dans spirituellement na on se retrouver wana ndili kama malamu na likamu ya AMCC oyo eza na ngaka normal batu ba se révolter parce que en fait et comme lokola eloko ya batu moko boye etamboleli oyo eza oyo to kanakite ebongi malamu tozala liboke soki esengeli koteana tokoteana libanda te tokoteana na kati mosusu aweleli mwana alalaki mosusu mwana tikali mutu awele ya te koboma mwana te tika ye totala na maboko mwana siko akoli abandi okima mbangu papa aza wapi baketala den bayabi aden eza ya ye te. Et puis na kati ka ya groupe ntozobenga famille AMCC ya WhatsApp de to délégat qui aza lokola président ya commission où esenga ke kendo kutana na ndeko na biso pona kosolola na non yambo tokutani na ndeko prendra parole pona kotuna biso tozolinga tosolola na bango AMCC en qualité de quoi, en qualité de qui? Ça a un peu énervé. On ne pas considérer comme membre de l'association de musiciens chrétiens bakolo mwana mutumso azoye bisoke mwana azamwana ngala ka sumwana na yote luka kimya na moto nyonso petola mali bosana nzambe nakoyebisa yo lelo tribunal kombo ya Masia kombo ya Masia kombo na yo Masia kombo na yo yango ebundeli nanga kombo na yo yango lobiko nanga mongu na lokate bato mo basala ki fête hein basala ki fête mais na fête wana mutu nango faut bali ya mutu à Patrice. Ah bon? Bon mutu à Patrice. Ah, c'est fort ça hein? C'est très fort. Oui, mutu à Patrice. Lelo ko boma mutu na comme facile hein. Bato bakomo mona ngo pété. Na peut-être soki pona mbongo bali babomelanga. Mbongo ngo chef de l'état pesinga eza wa. Ah nzambe merci na yebi ba ennemi ya vie na ngai fona kima bango musika. Ba okamo ke Patrice azaka na bomoi. Parfois bolende mutu wa mwana na bino AMCC. Nous trouver bango drôle. Nous on a table na zana ba ennemi na yeba te. Donc je dois faire attention avec tous ces groupes. Groupe fona ça l'attention mais na yini bango te mena kolinga bango na musika. Au moins Frank. Ceux qui a organisé fête lelo na fête na moni bilongi wala na okima. Oyete? Na okima. Ah non, pas Patrice. Na za susu na un mot à dire te na AMCC na tikeli bango yango bazala libre. Oui na ticket na démissionner na ticket. Ndenge basengi na télé na pesi bango pe na télé réalité ya likambo eza ote bango bato bazolo beza haine eza na kata mitema na bango
bazana kuina mingi. Ou démissionne à moi Kanda, ou démissionne à moi regret, ou démissionne à moi déception. Wana mona ki eza sur AMCC te mais ba eza ki attaque moko personnel. Non, personne n'a eu. Oui, pendant ouais. Pour dire que nzamba pesinga leçon que eza na batu o bako salope mabe na tongo ba section na poko pe ba salio mabe. Ozui ordre ya ko exécuter. Bokene bo bomaye pe na bo kitisa ye. Mais malheureusement ici mbina hote. Ko yineza munene bazana kanda na mitema na bango. Oh mawa, imawa, imawa, la 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 la, imawa, 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 oh. Yes. Faites un moment tout ya nani ya Patrice. Oh. Bosali fête kaka réunion pour boma Patrice en public. Nali kambo yebite. Bobomi mwana na bino moko. Ngaite na salini. Sabandimi na masia, tokonyo koma e. Ona kombo na masia, tokonyo koma o. Organisation malamu ezaki na comité na ko fan sabango parce que li kamona ko yebisa bango te c'est pas les la surprise. Dans la émission de balobi ba défendre ba lobby ba se justifier c'est bien ba lobby vraiment clair je crois yo mo posaki convaincu ya on a benga pe bandeko wana oyebisa bango ke boloba ki boy metala na tuni kuna ba lobby boy je pense pas so ba ko ya ou bien ba ko lingate so baza bato mayele ba oyeba ke non Franck Plastel limbisa biso tokosaki yo. Mais Patrice n'a jamais eu cette pensée à s'accrocher dans soi-disant quand pouvoir dans les gens pouvoir AMCC AMCC ils combo bato ba pesa ba kolona ngo ba monani Patrice qui molanda nini je ne pense pas ngai eloko na linka kutika pona batango baza la tête oyo bazali ba propriétaire AMCC baza na respect pa na ngate. D'accord. Est-ce que 4-4 na bango ezana mutabota mwana na âge nanga po ba ke no loba na télé ne te ba lobela mwana na bango. Moi je suis pas leur enfant. Même l'organisation y a vu, je crois, soit bas organisé, moi aussi organisé. Bazana pouvoir on attend mukete. 4-4 ans baza ça ba tout na sunga bango mais pas sunga nani. Pour besoin courage wana donc na moni ki baza ba tout monde ko collaborer na bango te. Pour ceux qui n'ont fandi kaka parfois lobe commencer pardon alimbisa na boy. Vraiment on a collaborer na bango te, ils n'ont pas du respect envers moi et je suis content ya komona ke ba pesa kinga yangu na makasi malgré moi na ndima ki loboko nzambe tambwisi ngati na niveau na komisi AMCC lelo ba yeko botola ngo pe na makasi ba boyi na pesa bango ba piste nyonso ya musala ndenge na komisi parfois momba ya soka zaka de son vivant je pouvais lui dire ndeko nanga tala na sala ki botala ko parce que na des président tenez c'est bon que élection salama ya suka muta monete ba yeko zong selanga ngape na pesa bango condition que avant ngai na banda supo na boyi bo sala nanu bo revoir statut na non trouver bango drôle nzo na table na zana ba ennemi na yebagate donc je dois faire attention avec tous ces groupes groupe fona sala attention mi na yini bango te mena ko linga bango na musika mena boyi pene na confiance na bango te. Voilà. Merci vraiment na bande ko nyonso bazolanda biso partout na poto mokili mobimba na Afrique na Congo botala likambo oyo ya basali ya nzambe biso toyebaki bana crédibilité parce que ba servir nzambe mais comment na ba genre comportement oyo toyomona ke batango ndie bazala baona Satan na landi ba propos ya frère Patrice parce que biso tolobaka analyse ezalaka te ozala ngambu moko analyse ezalaka kozo ko manula makambo na ba sens nyonso mibale ko pesa ba mususu raison te ko pesa ba mususu torte pour na parti primo boye na bandina no na kati ya ba musicien oyo bayaki kosala ba Paul Balenza vieux nanga Paul Balenza na ba Deningonde na ebite soki Deningonde ba ko pesa sumbote na frère Patrice na ebite soki Deningonde ba ko sola mais au-delà de Deningonde ezala ba musicien mususu oyo toboye kotanga ba kombo baza na kati ba affiche ba s'afficher te na makambo oyo mais du moins to moni Deningonde ne mtazui parole donc tant na moni biloko na moni na manomo na wenge parce que na wenge zaki Blaise Boula ba benga que les parrains de la révolution. C'est que les parents de la révolution, la séparation et AMCC, et bimi de Ningo ne passe à partir de maintenant, bino mbokenda bike to kati nyonso AMCC et kati
biso topesa bino mot d'ordre ya sika et frère Patrice abangi abi bato to sonala bango topesa na bambote mais na moni seke bazana na rancune na mutema na bango et puis bazoko s'organiser pour bomanga frère Patrice nzambe na ngai basala nzambe bosa biso boye po anini biloko to mono na politique to comprendre parce que politique babi mot politique et le ko kindoki mabe biso be politique de monate mot politique to bien bongote par sa définition parce que to tanga on a ba université to moni politique ne tambolaka mais na Congo ba ko définir en que kimotema mabe kindoki trahison tout ça on des politique mais et le moins na kati ya politique et comme na kati ya ba masanga o ba sala nzambe ba bimisa. Je me souviens encore une fois na nzembo frère Patrice Yembagi malgré nzembo so na yemba ba tubalingaka na interpréter na ndenga bien mais et ça la ganga passe pour na koloba makambo frère Patrice ba malgré oni mokilezaka na pasi ba guerre zo continue malgré FAO malgré OMS malgré ba organisme nyo so bato basalaka bato bazaka na kimiate. C'est de là que na kokota même na makambo ya mboka na biso Congo pour na kofungola parenthèse moko ba muke j'ai compris beaucoup de choses et ça parenthèse na ozonga j'ai compris beaucoup de choses et ça na élément moko ya ndeko na biso moko ya moto chauffeur à moto akufi bazui ndeko wana bazo illustrer biso ba image bazui ndeko wana ba négliger akufi après bato basangisi mbongo bato awenze ba moni ke muto akufi ça fait 2 jours l'état zo akundate ba prévenir bourgmestre pas zo ya karaté basangisi mo basombi cercueil basombi dra batie balika ba ke kunde bo la police akitia biaza muta l'état bo simbe suste ba ko ba muta l'état tanga sa koti na cercueil makambo to ndimaka te na tango Félix Tshisekedi nto mona makambo. So ça na tango Kabila to ngato comprendre pourquoi parce que on nous a appris que Kabila za étranger mais si quand on tient moi na mboka avec tout l'espoir il y a biso historique qui en tout cas makambo tout et que ne kitoko mais malheureusement tu veux comprendre le mot président bato na problème té mais entourage il y a bato bazo sana président bazo ko bebisa image ya président to sala kina kimbuta ndoki kimbuta fulu na sayo kimbuta na lobena mineza parenthèse pour voir on a bimina sujet kimbuta ke to ko so gentini to ko mona ke tant to peser ba to mona ke kimbuta ko ta ki bien gentini ndaza ki mabe tant to longola gentini to tse mususu na suko ko to mona ke gentini ko ta ki bien to so ko perdre toujours pour na nini parce que to so ko ba objectif na biso te na bisa batunyo so oyo président de la République a pesi confiance n'est pas na bino bon refléter image na ye apesi bino musala bosa bourgmestre ba ebisi bien que et bembezana akipete mais tant que bato musu ba na cercueil ba na elam na dra ne ba bimba ko yosa so ke mutaza mutu à l'état ndeko nanga ke na commune ke no ba gena na nzala posa mutu à l'état ke ba gena na nzala commanda bo pesa ngata mo lipa te ya 500 francs na lia o ko lia ngondo na place à lipa mais ce qui accident to likamba ya otombo mao aza mutu à l'état pesa bisonine l'état c'est la bisonine qui mutu à l'état e banaka so comme un intérêt il y a la police to pe nini nde mutu à l'état monani mais tant mutu à l'état ni ko maka lisuni ya l'état c'est la kate ça qui parenthèse oyo et ça linga passe comme na situation wana ndenge elekaki vraiment ça linga passe alors likambo to zo bela awa ezali likambo AMCC frère Patrice a sali ba déclaration étant à Longwe alobi a regretté mingi a regretté pourquoi parce que bato avanda ki na bango lokola bandeko mais tala makambo basali mais eza likambo sali nga passe de ba propos frère Patrice alobi boya ko zwa eloko na bino mboka oyo mboka eza na chance te mboka oyo eza na chance te alobi boya ko zwa eloko na bino soki bokanisi ke bokoboma ngai frère Patrice mais bobomi nde eloko na bino moko ezali association ya ba ministère chrétien frère Patrice azali ministère chrétien nazo baboya ko zwa eloko na bino pourquoi langage wana déjà etant yo okambi to mona ngona gouvernement soki mutaleki premier ministre en tout cas comme on etikali à chaque fois na ebité so basala ba makamneni mais mutu wana zaka toujours honoré ba ebineni basala ka bango oyo mutu aleka ministre premier ministre plutôt na mboka na biso yo so leki déjà na présidence ya association munene mais na langage na so bakebo ko zeloko na bino so c'est que bokome ko wela eloko ngo et ça linga passe bandeko
nakanisi bolandi ba propos ya frère Patrice abiboya kozwa eloko na bino bobominde eloko na bino moko fete yango mutu ya nani ya Patrice bosali fete kaka réunion po boboma Patrice en public nali kambo yebite bobomi mwana na bino moko ngaite mais eloko nga zobenga ya bango ezali nini ezali association bit nango ezalaka tango basalaka association bazaka na ba objectif ba fixaka na ba association et puis eloko ezoboma mboka na biso liso ezali bazotsa mutu na place esengeli te yango musée tanga yaki juu ya musée alobaki totia moto na esika esengeli moto esengeli aza na esika esengeli donc biso bakozwa joueur batie na maçonnerie ou bien que le beta ba brique bazumuta ba brique batie na bilanga yango eloko ezoboma mboka na biso parce que yé mo bazali lycée chrétien na évité vocation ni na évité que rôle yango na leli Mumbaya Charles Mumbaya initiateur topé muto asala ki AMCC wana na leli parce que asaki na ba initiative asaki na ba kambebele yango kole loko asaka kole loko tala siko confusion parce que il y a des fondateurs pardon il y a un fondateur et puis na ba cofondateur siko le conflit commis Mouto bazo tia président yango esali une église de réveil au Congo baké désigné Dodo Kamba Dodo Kamba zala ni na fondation ya église de réveil au Congo baké zoé kaka baké fouiller ka ndemo bi fouiller bisimba simbabu ba bimise biso Dodo Kamba alors et comme ce problème c'est que non Dodo Kamba comme ko diriger bato oyo babanda likambu ya zalate mais même si Dodo Kamba azalate ta babanda likambu loko aza pasteur ezali sanga ba pasteur akoki ko gouverner akoko kambango tangu ye ko kamba ba la kiseke ozo kambe loko eza ya yote donc zana ba limite makamso ko sima te makamso ko sate ko landisa makambo ba ekoloba na kiti na deuxième exemple mukuna alongwaka na église de réveil ake asali eloko na ba nobe ngo soki ni mo soki ya retour à la parole soloni asala ki wana eloko na salaki alongwa mais mukolo o ezo finga shole tanga ba shole albinini abina zali l'un des fondateurs de l'église de réveil au Congo donc soko longwe na yo otika loko a cofondateur or makambo ezo ko pesa désolé ba statut ebele ya ba association oyo muto azalaki fondateur muto azalaki cofondateur lobby fondateur azali susute ale komi ko sala ke ba cofondateur bakomi na problème parce que toyebi te statut baso bandela ngo to pe statut zaka oya kalawana bulu yeke koti na kati yango na leli Charles Mumbaya soki Charles Mumbaya zalaki alinga ko interpréter bango objectif ni na sala ki AMCC parce que kolanda frère Patrice na mono ndira zo banete tina nini ayiko ko diriger pendant 3 mandats oya dirigeant azo bake boya ko zo eloko na bino sikoyo lokola frère Patrice aza sous président c'est ka longone na AMCC kolana max makamba lobi oboloki ke balie mbongo ya frère Patrice alie mbongo ya nini ya IGF ba pesa ki mbongo ba misien ya mokili bakaboli bien et comme ba misien chrétien frère Patrice alianga bi ezali cop na ngai frère Patrice to yebaki mosanto siko tala ndenge bakomi ko kabwanela ko kabwana malamu zaka osali nde to monaki ya président so Kabila na papa na biso Tshisekedi et ça d'une manière au mukuna baka pacifiquement président a sali deux mandats na ye asilisi papa Tshisekedi pa ye a eu pouvoir ba pesi yango na sengoni so mais pourquoi boko ça mokili et sali bongo me bino bato nzambe ko kisa donc boko ko kisa nzambe na sika nzambe azali ko zo ka soni ba bano effectivement baza bana nanga to baza bana ngate parce que ba comportement boza ba comportement automona na mokili mokili kute comme côté ya biso ko leka biso mo bana nzambe yango bible lobi la nature elle-même ne vous enseigne pas la nature existe eza makambo nzamba sana mokili oyo ete ya kabiso me balingi kote ya matena ebite soki bato bazuki ndoki to loko nini donc bango makasi na bango batera bato frère tika makambo frère tika me bango basalaka bible wana eza pona biso kaka te bandimi eza pona biso nyonso na batei na bandimi toza na kati ya likambo oyo c'est pourquoi procédure oyo bandeko oyo babandaki pona kolongola frère Patrice na condamné yango ezaki malamu te mais frère Patrice ba propos oyo ya lobby par rapport ya kolongwa na AMCC ezali pasi pe mawa esalinga pasi mais shit nango siko ezali bakotia nani parlant de ce que sika to sukla siko awa bolongoli frère Patrice tala ndenga longoli
nakanisi boyoki bino moko so ezaki ngam na lobi ngaba o rande kita yondo lobi ngai te mutu na lobi bango moko ba lobi alobi ndenge ba pesa ndenge bango ba kene ko réclamer na télévision yango ye pas zong sel bango pouvoir na télévision maintenant sikoyo nani mutu akokamba na sengi na bino mibale donc tous les deux camps quand un frère Patrice na camp il y a bandeko ba ko réclamer que frère Patrice alongwa umeli bon mais on a réflexion oh tant tozaki na poste gouverneur na kanisi be monsieur Bele Salamaki pona kolobaki nani penza ko koma gouverneur ya Kinshasa batali si biso que gouverneur à Kinshasa ezali poste ya plaisir te poste ko zo mbongo te ezali poste oyo ya ko relever ba défi oyo ya Kinshasa parce que soki osali musala malamu mokili mombeko betero maboko Congo pe ko betero maboko biso pe to betero maboko mais soko osali malamu te to koloba lokola musala oyo to ti ko mona ya gouverneur oyo ti ko leka to moni nyonso to moni to résumé to bien en tout cas to lembi bolobaki kin label kin bopeto to mona biso ngote kin komi fulu kin komi poubelle soki bokei esika o baza ko boka ba ordure wana eza na kinkole na plaza d'abord po wana ya plaza etikali muke bukana pourquoi parce que ba mitukana minene bande ko leka wana mikolo nyonso elinge buka po wana soki bigi parce que mitukana nyonso kufa déjà le kasunzela te na mte so bakoma ko boka ngo wapi bandeko na ngai na ye pona kolobela pona bato ya AMCC ngai na saki émission moko na lobaki soki bokotsa mutu place wana pona nga bota pasteur l'ifoko du ciel pourquoi na salaki choix l'ifoko du ciel po bandeko na mona nga mutu te donc ne balongoli frère Patrice mutu aleki frère Patrice na bao batikali aza neti botu na nga leki na nini na bunzambe po to ndimelaka frère Patrice aza mo centre na bunzambe alakisa biso na ki ancienneté ya musique parce que frère Mente atikali na poto soka zalaka pe soka za susite na ebité na se na bango wala bato to mona ko bazaki bansi à part ba mombaya wana en tout cas na se wana to mona lokote to mona mutu mote mpaka moko te waza pena affiche ka image parce que ko diriger ba star eza facilité ba Moïse Mbiye ba Mike Alambai to mona ka frère Patrice tango makama Moïse Mbiye bimaki akeluka Moïse Mbiye ba bia sate alela leki na teva leli so mutu ko diriger face na niveau ya même Moïse Mbiye azo banga e so musicien nini yango oyo Moïse Mbiye ko banga denge bi Moïse Mbiye yaka siko na biro na ngai yo yebisanga kombo za na ndako yebisanga kombo et puis l'état bosunga biso na makambo tango bato ba yoka na te bino boya ta ko yoka ni sabango malgré bino pe bozo kokate bola sabango ketala muto boko désigner eza mutu oyo malgré na sala émission moko papa li fokoloba ke na za na tante makamwana na tante mais pona nga tala bo sangana de ningonde zo matu Samuel boke ni benga Frank Moulaja ayoka même ming Frank Moulaja bo benga Frank Moulaja bo benga ba ministère Henri Papa Henri Papa bo benga Henri Papa yoka ka pe Henri Papa bo sangana boke ni bonde le pena soka za wapi soka za na Lubumbashi soka za na Porto soka za na Brazzaville boke ni bo bonde la ye bo c'est que papa en tout cas musala oyo to na besoin na yo parce que na oki frère Patrice Kolobake bazoya na kombo ya Bible te bazoya na kombo ya statut on le loke sangisi biso ya musala nzambe za statut te seul muto akoye la bilo nzambe na musique pour na musique déjà ko y a pas match to yebi ke ba Marie Misamu soki yete mbele ba bimate na nzembo Seigneur to ça d'accord nzembo liboso oyo bimisa Marie Misamu ezali Seigneur toi qui connais mon âme mais pour toi mon Dieu eza nzembo ya lifoko aza maestro ayebi miziki aza na bunzambe ya makasi aza na mbongo aza ba critère nyonso oto ko ba keno to pesene no eloko abomisango parce que il s'agit de l'église eza makambo ya association ya ba musicien po ko lobalanga ko les églises ya mutu te ezali association ya ba musicien nde nazobondela bino bokende koluke bomikitisa parce que na bino moko ono lobala ezalo kwa prophétie mutu bokotsa akobima na mabeko leka kutu frère Patrice ndenge frère Patrice atikeli yango boye na kibomoto nyonso ya frère Patrice ndenge azalaka na bakimia nyonso na malamu nyonso na badouceur nyonso azalaka nango mais esukeli ye bongo bokende kozwa moindre moko bokende kotiela na basentiment na makambo wana bokolela yango biso toye pour que toteya bino de façon que catastrophe esalama te mabe esalama te
bosangana bomikitisa bokende koluka mosala ya nzambe. Parce que même frère Patrice, nzembo abima nango, même frère Patrice, boyebi yango. On me dit souvent, l'ifoko. Donc l'ifoko aza la moindreté, aza mutu munene, oh yemo kutu nde mutalingane ko s'afficher na bamakam na minote. Mais na moment où tokominga na obonde no parce que trouble les ba chrétien bazolingo lobate, ba pasteur ba lobate, biso ba toyo kolobela bino. Bo lobate bo vani ni na moni pasteur mokote asangisi bango et puis bo kokate baza ba orgueilleux bo kokana bino te. Bandeko, bozo ko yemba na munoko na bino kombo nzambe. Bolongola orgueil, boza na vérité. Pourtant bato balandi, côté kuna baolo baboui, côté kuna baolo baboui. Bozo kitsa nzambe, ba sala nzambe lo ba vérité. Tant on apesi propos mususu, on pas pesi propos mususu. Et comme ça entre deux camps, moko baza lokuta, mais ba sala nzambe ba koma na niveau na te. Hein? Ba koma na niveau na te. O to yaki pa na ye a négliger biso sala, o nga na yambaki bango bien. Siko image ni bo tsala mitwa bato. Tant que vous j'aime vraiment plus que Jésus. Yo, quand tu vous avez une parole en côté, et un niveau na binoté, mais vous contactez en haut. Mais ma caméra, ma casse, oh, ce que c'est le cas, non, loba. Car vous tiquez dans tombeau vers Namon loba. Na bini gang qui n'a pas l'église de rêve au Congo. Gang. Mais bon, lobat, ma pasteur, bon, lobat. Ce que c'est que j'aime Branham, et tiquez dans ma moussouba, ça on a douche. Mais bon, il y a une parole en pété. Bon, tant la Bible, mais bon, tant en bien été. Il y a un peu de bonne donc, n'est pas le babou, bateau soit d'accord nangai. Bateau soit d'accord nangai. Ce qui m'a tout na tête. Parce que Moutou Oyo, à la tête, il y a AMCC, Charles Mumbaya, Ayeba qui musique maestro. Azalaki na bonzambe pe na respect, a fula abimisa a sala. Ndenge ba profil na oloba pe li fokwaza nango yango na oloba abimisa ba mari misamu bongo na ona ndenge mabete tozo sala émission tozo ba ce qui est vérité abimisa ba frère Patrice abimisa ba mari misamu baza belé ba nani o Sylvain akwala botsa mutu te pona plaisir ye pete mutayebisinga atinga pete ngalo sa ba analyse parce que biso to ba analyste tozala ba finga raté tozala ba opena to lobili kamwe muta réseau pa jo opena randiki ta lo mamba solo po yebisa na tanga na ko mwana ya matu Samuel de ningonde ba tana ni place wana so ni fois Patrice basali ebongo de ningonde yem talela ne pa pamba matu Samuel yekutu milelo donc vraiment nani le sa coupe buloba papa bato komene mukolo via bato botika papa bato vanda nani tota. So to pesi ba jeune ba Mike Kalamba na ba Moïse Mbi mama na ngaye wana kilelo bino so bebi ke d'abord ba homo wana ba conflit ba yoka na kate muto ba kotsa wana fois la muto yoka na batu nyonso ne mo mba ezalaki afula azala kana batu nyonso azala komikitisa donc ngai par rapport ya kotala ba critère ya Mumbaya pour na yeba dana faire partie c'est aussi mbaté faire partie en bizali makas to luka ba image na ena wera to mona ngote ke yana leki ne to ba ke baza yana leki so za la photo na bango tindela ngata ya bango mbale na mona ngo rare do na ba te so ke baza yana leki solo to ya lukuta tout ça peut la besoin tout monde peut photo moko ya faire partie na wera ba vandi mais to yoka ka ke baza yana leki même na image na vidéo to mona raté azama kama kasi bana banda nyoso ba yebinga makama na lo beza ya solo na cosité frère azama kama kasi tant ba pesa ke loko wana boyoki ba propos moi lobby et ça qui difficile vraiment pour ne parce que abimaka mongodo qui abino kokate ko gérer ba musicien sur tant quand neto sur la frère Patrice ba musicien muyibi ayiba kimbongo ya IGF ba musicien boye ba image ba zo sala bongo et so pesa biso bien te tant on ya démentir que ça qui bongo te bona boye frère nani alobi non amemanga na nina pesinga $20 et ça passe tous en moto yo nazo pesa bino toli nazo bandela nazo pesa bino toli émission oyo analyse oyo ezali ko pesa toli parce que nazo mona ba titre rezo bima AMCC Ekabwani ndenge to vivre makambo ya église de rêve au Congo église de rêve ba papa na bana et puis pour vous informer encore une fois église de rêve au Congo des ba Kabwani vraiment est solo donc tie zo zonga batumsu ba otika la kolobana te
ndenge Dodo Kamba déposé na nenga bonzambe te nenga komi kitate batika li penda donc o ba Kongo ba mbwa embumba. Mais pourtant boté biso lola balobi mutema mabe okota te, moyinya okota te, mutabinemi okota te. Mais c'est vous qui prêchez ça. Bino bato bozo boté yango mais sikoyo na minute bozo na binemi, na minute bozo potala ko wele loko moto tuni bo wele nizambo o mbongo te. Enfin Dodo Kamba gérant au type élection leki à la pesi bango bozo sikoyo bosa nango bolingi. Na habité ce que bango ce que après 5 ans sur l'élection vous avez vous asundeni basali nzambe. Basali nzambe. Obi eloko ta on atali yango et puis senga mawata mon frère wana zoyemba nzemba frère Patrice. Tanga zo manzima frère Patrice et ça linga mawa. Donc zo mawaka na ndenge mo li journaliste au tabibo tanga pe komone quand même aza frère na bino. Baba ndeko wana quelle image bozo pesa biso bana nzambe. Tolembi. Donc c'est ça analyse na ngai ya mukula lelo la linga koloba ezali ke toluka kozonga bomoko même pour na Congo bonga et c'est na unité soki toza bomoko na lobaka nzembo oyo ezaka nzembo moko mukie mais za nzembo moko renfermaka ba mystère minene soki tokolingana ya solo alléluia tokomona soki pena tokolingana ya solo tokomona la gloire de Dieu. Pourquoi na église primitive tango ba porte basangana ki na chambre haute bazaki moko liloba moko moli mosanto kitaki bandembo moto bimaki likona bango basakolaki ba prophétie langue bimaki lelo to komina mama langue. C'est par là aussi na lingna recadrer Moïse Mbi eza parenthèse. Moïse Mbi alobi alingi muta sambelaka na intelligence alingi te muta sambelaka na langue na l'accès makambo sambela langue. Moïse Mbi otangaka Bible te otangaka Bible te. Corinthiens alobi nini? Corinthiens alobi boyi. Si quelqu'un prophétise en langue, on doit l'interpréter parce que mais si quelqu'un prie en langue, il parle de mystère, il parle avec Dieu. Chikaroko baba wana alo bananzambe taliote. So ozokate mitalo za dimension likola mati. A mati parce que tout ça va aigle to mataka. Et ça la dimension nous on prend l'intelligence et puis prier l'intelligence et fout à rater pour nani. Prier l'intelligence bible bito sambela mabe. Jésus a dit bon sambela mabe. C'est pourquoi la prière au Saint-Esprit a aidé Bisso parce que c'est lui qui sonde le cœur de Dieu. Saint-Esprit, yenda sonde Ganzamba a teke le secret. Yebise kaboui. Là la cagène un jour mon corps. Ah toi comment il faut pas que Nzambe na ligi ozoango déjà. Ozoango. Mais yo mosala Nzambe munene bo za pe l'église munene na limité. Ya munene o bozo sambela ka langue et ça va vantir. Non. Ou bien la langue aventure. Un Corinthien lobby, si quelqu'un prie en langue, il parle à Dieu, ce sont des mystères. Et ça m'a bombe, il y a même Satan a prié en langue. Donc c'est mieux que tout le monde s'assemble en langue qui assemble en makambo oyo batu bazo yoka. Netinga la linga assemble en prière batu bazo yoka te. Et bien baza ba hypocrite à côté ka ça nzambe na tata na Jésus pourquoi le bana ba pharisien ba hypocrite. Le nom de l'émission déontologie, Jésus a zobuka ba pharisien ba telemi wana. Bon keba na lever na ba pharisien. Ceux qui boye la mission la théologie bon ba c'est que Jésus a na éthique te na déontologie. Pourquoi? Parce que ça ba bango ba zaki wana ba telemi wana. Ba même ba buko minene, ba za ba aveugle, ba conduire ba aveugle. Papa, bozo wela ko teaka, mais Bible za pona mutu nyoso ba kangela mutu Bible te botanga ka Bible malamu. Botanga ka Bible malamu. Bokoti na likambo nzambe boyeba ke makambo nzambe eza su ndenge ezalaki kala te. Bible lelo ekoti na ba recherche na ba téléphone na ba nini niveau connaissance oyo tozala eza niveau connaissance oyo tozalaka nango na kala te. Oyeka ozoteya biso tozonima. Lelo ba Joël Francis comment tokomomona ke makambo oyo eza ba mankione eza ba vantir. Tomoni yango ndenge nini par rapport aux écritures parce que babi ke na ntango asuka le diable akomatisa volume ya ba mystique ya ba miracle si possible même ba liba retomber. Na tango to wana ngoza su tango ya koluka ba miracle te ba voyage te eza tango ya koluka communion na nzambe eloko ya liboso ya mibale koluka kimia kozala malamu na batu kozala mutema malamu la charité kozala bien na image d'auto la sabino muta moto akufi muto kosala sasa te mais le païen ba salango bata wenze ba shege na batu bazanga tina basangisi mbongo ba ju cercle ba tseli mutu. Mais bino ba twanza boza wapi lelo ba ngani so ke na église o monaka ba kitunga ka ya offrande du prophète
offrande de l'église. Mais au monde, les kabababola ils ont raté. Au roi l'église au côté qu'on a papa, nazala nzana na lié te le côté babi toi na ngote pasteur atata bimaki. Mais au monde ma bonzao et côté chaque dimanche ya babola bo pesa ke ngonani. Bilamba we yaka pona ko sunga babola eza wapi. Allez, mais bon, qu'est-ce que la musique n'a dit non? Oh, vous avez géré même association de la musique. L'association, oh, biti na mwezali ya koyeba, le lengi ya bantem bozo yemba. Alléluia. Tokumisa Yesu Masia. Oza. Ah, Mumbaya Nzambe. Pour la nini batabo bakufaka, hein? Le musique Nzambe comme kaka sebeni na sebeni. Ngana lobaki ah, frère Patrice. Ozo ça la différence té. Yo lelo lobaki na biso ke sebeni za raté na musique Nzambe. Yo comme ko beta seben ozo so louange et ça tala leo so ki seben na musique Nzambe elekina ya wera Robin na ko telemate ozo ka loko Mike Kalamba ya betite tanga bete le kwana kakali réponse à Moïse Mbiye mama na ngwasuma na na visio tala ba ange ba da problème ba ko bina na mapapu na bango ko bilo musuba ko bina ba ko kwera ba pakutu. Mais musique Nzambe sera bombazaki message. Ozoka Nzambe ozoyemba mozoka message. Ah Nzambe pe son âme ya Willy Ngonda. Nakopambola yawe tango nyoso. Nakoyembela Nzambe mikolo nyoso. Yo molimo na ngai yokumisa yawe. Ah! Bazo ko interpréter ma verset Bible ce que soto que na sous le forodiciel le dieu de la Bible mutabani ko abani ko emba Genèse ti na Apocalypse yo okoka na tete na kadango ki dala bo musique bo pesa le forodiciel encadré bino azong sabino na bonzambe après ko zong sabino eloko na bino mebo bengo eloko na bino ezali association ya ba musicien il faut ba objectif ni bo fixer ki na kati association wana mombaya tanga kufa ki atika ki statut atika ki ba document nyoso o esangisaka batu na kati ya lisanga wana mena bino bokomi kotala kaka mbongo bokomi kotala kaka mbongo bokomi kotala kaka ba intérêt botikisiko Nzambe parce que bozo sala ba critique te même ya ba musique o bozo ko yemba na kati. Les hommes qui ont la science, qui ont la courte joie. Ce qui est le monde qui a bâti musique, et si nous avons été à Nzambe, comment on a été à Yembeli Nzambe, un miracle, par là. Nous avons été à Solomon pour la sa émission. Et ça qui n'a pasteur Moko. Pasteur Wana. Il a fallu que nous notions. Mais il y a deux Bibles. La Bible n'est pas une Bible oyo esengela ki atela o ataki matea na ye tango ake église abosa na ngwa Bible atika na ndako ake na ngona église akomi kuna ekomi era motei ba matisi motei mata oteya moteya matia teya ba yembi louange sili moteya fungola Bible boye eko se rendre compte papier oyo ataki ezate Motei aye juste. Motei aye juste. Motei aye juste. Alors, ce qu'on a fait, nini, bato mulu kaka agitation. Motei aye bisi bango kaka bi bon. Bon quand on a mis to sambela, bani ko sambela. Après c'est un sujet moko. Alors la réconciliation. Tout semble sur la réconciliation. Nous sommes en tout cas, nous avons préparé qui nous avons sousté, nous avons la Bible, nous avons pesqué un sujet de prière, comme ça, ceux qui ont dans la Matthieu, les caotés, parce que nous avons kata na ngai. Que ça qui na couple moko ezaki na sima kuna, bazaki prêt à divorce, bakabwana. Na mwasi na ye. Bayaki kilta suka pour basona pasteur pour bakabwana bango. Tant que pasteur a dit si j'ai une réconciliation, bah sambel, ah bah on va monter, bah j'ai conviction, ah, tout yo kana. Si j'ai autant de sambel, on te sentit pendant ma pena tout yo kana. Qu'il tu peux si nango, bah tu m'as critiqué, eh pasteur, tiens tiens, c'est que nous on nango bah tu vas couper nous, bah tu vas, oh on critiquer, allez botter à terre, oh que mukolana nzamba eka terre à couple wana, nzamba ko ya mukolo mo ayeka Paul belaka mutu moko. Nous avons dit que nous avons complété mais nous avons touché nous avons dit que nous avons jugé Batou.
yango moni tozwi président awa tozotala te baproblème nini oyo azwi tomona te makambo nini azomona kaka kojuge na suka akita makambo nyonso esili nde couple ya bakepa paster bakepesa témoignage babi tona besoin tokutana paster mpo topesa offrande atei na ye te bopesa offrande ane babi en tout cas makambo biso toyaki nango lelo ezalaki séparation ezalaki donc libala ezokufa mais liloba oyo alobi kaka na prière oyo asengaki kaka ya réconciliation esali ke nga na mwasi na nga toyoka yango toluke topesa ye offrande oyo tala témoignage nyonso ezalaka mokano na nzambe bilobi il est le maître des temps et des circonstances mais nenayebisa bino ka eloko moko basali ya nzambe ya Congo tokomi bato ya nzoto tokomi bato ya nzoto mpona nini obandaki na molimo kasi okomi kosuka na nzoto ndeko tososola tobandaka na molimo ntango évangile ebandaka mais lelo tokomi kosuka na nzoto na awa nde tosukisi émission na biso oyo tosalaki likolo AMCC boyoki ngai kote bato ya frère Patrice boyoki ngai kote mpe bato ya Denis Ngonde boyoki ngai boluka kimia bozala na katikati na mettre bino en garde muto bokoluka kotsa botala muto wana azala bakritère nyonso ya bopapa toboyi na suka na biso ko bozwa eloko na bino mpo eza eloko ya mutu te eza eloko ya biso nyonso basalaki yango mpona bamisien nyonso basalaki yango mpona mutu moko te mpe eponi ekolo te eponi mpe elongi te mpe eponi mpe mbula te mais moto oyo akokamba yango il faut azala na hauteur ya korelever badefi wana yango nini na propose bino le pasteur du Fokodicien na pesi mbote bisika za na mte soka za na poto soka za wapi na pesi mbote mosala ya nzambe bozana na ye azana no don bokene soka za na Brazzaville bokene pas Sassou bobisa Sassou papa Sassou Nguesso limbisa biso ndeko na biso moto négligeant to mona kaye to mona kaye kala pamba mais to mona valeur na Brazzaville même Jésus zaki ndengwana Jésus na moka na ye bazako mone mutu pamba mais so boki sango libanda mazo beta kuna doki na nengo osakana te bakomi koso sala pe awa nengo sala kuna boke benga ye bobi se tindele biso asala pe awa nengo sala parce que biso nyonso akendaka ba plein soki tolobi nde makambo ba stade toyoki ke Moïse Mbi azobeta stade Mike Alamba azobeta stade il faut atondisa ba stade déjà donc mpona bacritère bandeko bolobi eloko te aza na tous les critères ya kozala président ya AMCC soki bosala erreur bokepesa oka n'importe qui tozonga na bino kaka nga mpe na osala analyse awa ntango nasala analyse moto aloba na nga te moto abenga nga te mpo ekoma o olobi na nga boye osalinga nalobi na katikati nakoteli mutu te nalobeli mutu te nalobi na katikati oyo nga nazomona lokola solution mpo na AMCC tokutani prochainement. Hallelujah. Nzambe na Abrahama Isaka na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi baye baluka yo na solo baluka yo na komikitisa omimonisa na bango konini nanga te bangusa pinzoli nanga longola soni nanga sembola loboko na yo naleli yo papa nzambe na bomo nzambe bika moi nataleli yo nzambe oyo obongwanaka te yoka kolela na ngai yawe nayebi yo nde bikamwa yawe solo yoza monene bafinga batonga bachola balobinga na kobala te yo nde nzambe ya bokeseni nzamba bikamwa osungi malamu
visage. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. L'amertume dans l'âme, Anne invoqua l'Éternel, et l'Éternel redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie elikia na ngai epa na yo, mpo nayebi ete obongwanaka te. Pangwisa pinzoli na ngai,